Breaking news, basangwa Congo na bandako na bino, ezali bongo lisolo ya Proverbe 30-30 na bandako na bino, Pasteur à diaspora. Na eli bino, bala terre, ndembo na se, bala terre. Tikete mitema na bino mitungisama te, bakor oyo bozo yoka esalami na Kinshasa etali biso na likambo moko te, etali peuple congolais na likambo moko te. Tozali ni concerné ni na souci nango. Bakor oyo ba Rwandais basigné na mboka Congo, mboka oyo nzamba akela pona ba Congolais, mboka oyo ya Lumumba, mboka oyo ya ba Congolais, mboka oyo ya nzambe ya moloto, ba Rwandais bako régner lisusu na mboka na biso te. Bakor ya Kodjo, Kamere na Kabila, tous des étrangers, etali biso ata na likambo moko te. Yoka na yebisa bino, Sadek o wana Sadek mutabatami na sima na senango ezali Zuma, président ya Afrique du Sud. Zuma ye azana intérêt mwana ya Rwandais wana criminel atika na pouvoir parce que Zuma atie mbongo ebele na kati ya ba mine oyo ba pesa ye na Congo. Na mboka na biso ba Congolais bazokufa ekozanga $5, bazangi bopito, bazangi nyonso. D'ailleurs hôpital ya cinquantenaire ezala nango hôpital te, eza hôtel ya ba chinois. Ba chinois batonga ngo lokolo hôtel, batonga ngo te po eza lokolo hôpital. Yango no moni kuna batobolaka bato ba formol, batobolaka bato batonga moko ezanga tina po ba oyo baza kuna na kati bazali ba médecin te. C'est-à-dire ezali susu blague monene o Kabila salaki. Alors Zuma mwasi na yende azali présidente ya Union africaine, azotindika ye po bazana intérêt à perdre Kabila te, po bazana ba mine ebele. Et puis ba pays nyonso ya Sadek n'expliqua ki bino ba pays tout autour ya Congo ezali kolinga un président analphabète, un président débile, un président azanga mayele conscient intellectuel ne -0, boni misanga lobi na lobaki -5, -0, pointe ibango ba piaka ye atikala. En réalité Kabila n'a jamais été le président du Congo. Le vrai président du Congo ezali Kagame. Et puis mutu oyo azali na Congo wana asalaka présidence pe azali chef ou bien ministre de la défense ezali Rubero de Rwandais oyo aya na Congo lokola réfugié Rwandais na Lubumbashi. C'est-à-dire accord na bango bobanga te bolenga te ezo engagé biso te. Biso tozali biso no surtout sima ya papa Etienne Tshisekedi na rassemblement. Décision na bango et ali ya biso le 19 octobre bakopesa carte jaune vie moko ya ba terme wana pona nini pe le 19 décembre peuple congolais alobi Kabila soko longwe te tokobomana. Alors na le 19 décembre na minuit Kabila azala illégal na ye na bato bazosala bakor wana bazala illégal. Tokotala soki Congo ezali ya Sadek, soki Congo ezali ya Zuma, soki Congo eza ya Kabila. Nde place wana tokotala. Alors bobanga na bino loko te, mitema na bino mikitisama. Bala terre, ndembo na se. Bala terre, Yesu aza na contrôle. Bato babengi ngai proverbe tala bakor tala boye bozala na ndembo na se bala terre. Lobby na kotiela bino numéro ya lobby oyo ya ba américain oyo kanamba bauti kopesa bango mbongo na kika ya bin Karumi bauti Karubi bauti ko financer bato wana ba millions ebele po kanambe ameka ko glisser. Mais bato wana babisi bango babino biso toza sona likambo loba te, décision siko tokotala ndenge ba Congolais ba réagir. Oyo basalaki le 19, le 20, le 21 ezali déjà message fort balingi yo te. Soki yo meka soki esimbi donc peuple boye bango ke Kabila alinga te, histoire na ye esili.
kamere ministère na ye esili minane esili bango nzela moko na mokia na bato wana nyonso tu baza bakolabo lobi mpe na kotiela bino correspondance yanga na mokia bokomona ndenge azofinga biso bana poto bomona ndenge azofinga Tshisekedi mpe na suka nango kikamarade yanga na ekufaki abloke nga tokoki kosolola so te lobi na kolakisa bino yango. Alors basango ya Kongo na bandako na bino ezali bongo programme ya Sentinel TV oyo ezoemettre en direct ya Mongalema na Manchester. Bozolanda biso mpe lisusu en direct ya Soft 15 TV na Canada. Alors basango mboka eza nini? Le criminel Kabila na groupe na ye ya bagénocidaire basali haute trahison à la nation, bazui ba institution en otage, bazui ba quelques Congolais autres benga ba kolabo ba futi ba mbongo po bakomisa likambo ngo nire ezali officiel, on dirait gouvernement moko démocratique ezosala zoka bango bazopiller ko massacrer ba Congolais. Gouvernement na ebosani ke bokonzi na se esili ya Kabila esili kala te malgré bazui ba contact na Corée du Nord, na Russie, na Iran po atikala na pouvoir, mais abosani ke Congo ezali ni ya Russie, ni ya Corée du Nord, ni ya Corée du Sud, ni ya Zuma, ni ya Kagame, mais Congo ezali ya Nzambe apesa territoire wana mpona ba Congolais. Alors mboka eza ya ba Russie te, mboka ezali ya Zuma te, mboka ezali ya Sadek te, mboka ezali ya Yesu apesa ba Congolais. Na répéter yango. Mabele ya Congo, richesse nango nyonso eza na se wana. Ezali ya Sadek te, ezali ya ba Russie te, ezali ya Moscou te, ezali pe ya Iran te. Kabila apesa bango ba uranium nyonso ya Congo, apesa bango ba richesse nyonso to ya Congo. Baye bango que le 19 décembre histoire na ye esili. Soki abimité akokundama na Kinshasa pe makila na ye ekotanga parce que makila ya ba Congolais, il y a plus de 20 millions Congolais au bakufi innocentement ezali koganga. D'ailleurs na ngonga oyo nazoloba awa bauti kotindela ngai message sikoyo nazotanga ngo que na zelanga tangango message uti komelanga kala mingi te. Sorry bolimisi naza vraiment kokosola mais nzambe akopesanga kimia. Bauti koyebisa biso boye flash batindelinga inscription massive de IPDF armée ougandaise sur le sol congolais ce soir. Cela se passe à Kasinginzi, à Kitagoma, Busanza, Rutshuru. Il se dirige vers Kinyanja et Rutshuru centre. La population locale a commencé à fuir. Le pire à suivre. Au moni message et outi koyaka ka sikoyo bokoyi kotanga ngo bakomeli ngango. Donc nangonga oyo soki tozaki na gouvernement, soki tozalaki na peuple, soki tozalaki na mboka, soki tozalaki na Congolais lokola président akoki kosakana na bato baboma bango boye te. Message mosusu bauti otinelanga au moins 4 morts et plusieurs blessés dans les affrontements entre FARDC et un groupe de CONI armés d'armes blanches vêtus en uniforme de couleur kaki à Butembo. Ces hommes, identifiés comme des Maï-Maï, ont simultanément attaqué Butembo sur 2 axes, à savoir les quartiers Muturi et Rugwenda dans la commune de Bulengera. Selon nos sources, des jeunes de Bulengera avaient remarqué leur présence depuis 2 jours sur le mont Caramel, toujours dans la commune précitée. Tôt ce matin, ces assaillants se sont affrontés avec les FARDC près du complexe scolaire Mwamba au quartier Mutiri, où un explosif a causé la mort des enseignants, des élèves et un groupe d'assaillants ont surgi près de l'aérodrome de Rungwenda où ils ont été maîtrisés par la population. Donc, basaya bakoti na mboka oyo ya Butembo, moyen ba avancer zate ba lancer roquette na kati école
bana na ba enseignant na ba directeur bana bakufi bayebi nombre ba morte. Le maire de Butembo a expliqué au téléphone de nos frères que la situation est très agitée là-bas. Il s'agit d'un groupe de présumés Maïmaï qui est entré dans la ville pour prier, pour piller et pour tuer, équipés de couteaux. Alors, les enfants congolais se sont s'en chargés selon Bato Bazakuna. Alors, Soki Kabila azali président solo. Bachar na ye nyonso tu oyo azotambusa na Kinshasa. Ba mercenaires nyonso tu oyo azwi aye na bango na Kinshasa po babundisa bato oyo bazoko manifester paisiblement. Pourquoi na Butembo? Pourquoi na Beni? Pourquoi na Isiro? Pourquoi na Kivu? Bachar wana etambolaka te. Alors wapi MONUSCO? Na monaki MONUSCO ekende kokutana na batu ya IDPS. Fallait retourner MONUSCO, gouvernement congolais, mboka ya ba contribuable congolais, ezo futa bango pour ba sécuriser ba citoyens na ba bien na bango. Mais pourquoi MONUSCO azo bima na retard? Pourquoi bazo maltraiter, bazo massacrer ba congolais? MONUSCO azati na lobaki yango bana Congo bino o boza na Amérique bokende na siège ya ONU bokende ko sala sit-in là-bas et kozala malamu pe ba o baza na Hollande. Nayoki que le 22 bakozala na Germanie méga marche, na Hollande pe méga marche, ezali malamu le 22 octobre oyo, mais bino bato boza na Hollande na kosepela mingi bokende bongo liboso ya CPI bokende kosenga Kabila, Ruberwa, Vital Kamerhe, Bisengimani, Kagame, groupe à Batouana, Bakangama. Bonne nouvelle, d'ailleurs la France a fongoli dossier, il y a assassinat, il y a Abiyarimana, où ils ont inculpé, groupé, il y a Paul Kagame et Nabatunaye. Paul Kagame a menacé Bango Kataba relation, mais il faut bakangaye parce que yende mutu atia trouble pe atia asala génocide na mboka Rwanda pe na Congo. Tout ça toujours na breaking news na basangwa Congo. Alors tolobaki ke bakor wana bozala bala à terre, na yesi bino ke bala eza na terre, ndembo na se etali biso te. Kamunuko ndenge ba Congo baloba kamunuko biso toza te etali biso te beto tindi bango te. Alors entre-temps, Kabila fait la fête à des criminels parce qu'ils sont tous des oiseaux de même plumage, tous des génocidaires, des assassins. Ils ont gracié des M23, des génocidaires qui ont massacré des Congolais, et maintenant ils relâchent Gédéon, un grand criminel, fait de lui un major de l'armée du Congo, et emprisonne de paisibles citoyens comme Chibanda, comme tous nos vaillants combattants qui croupissent dans les geôles de Kinshasa, Makala et dans des prisons de Aner. C'est-à-dire, Diomindonga, Chibanda, Batouana, surtout, population, en tout cas, et l'eau que tu as dit à Moko, le col à Kabila, azo gracier, criminel, Gédéon, ou criminel, faut pas qu'il y ait un bolok. Donc, na Congo, rôle est changé. Criminel, à côté d'une armée. Moutaza paisible, azo revendiqué la prison, tout ça n'a choisi population, bison de Bakolomboka, bison de Bakolo pays, to kende kobuka ba prison nyonso to bimisa ba Congolais bazakuna, to kende na bandako nyonso to ba bureau ya ANR, et c'est quand nyonso tout na entravé Kinshasa na Lubumbashi, na ba province to buka to bimisa bandeko na biso, parce que to suite comprendre que gouvernement ou eza ennemi à Congo, basali haute trahison, bazo infiltrer biso, kokotisa bapaya, babomaka ba Congolais, bapiller biso, soki Congolais mei koloba, ou babomie, ou batie na prison. C'est-à-dire, toza sous na tina ni ya ko négocier na bango, ni ya ko dialoguer na bango, siko ekomi article 64, parce que article 64 zoba, soki un groupe d'individus, bazu pouvoir na makasi, to ba botoli constitution mboka, to ba botoli ba institution mboka, esengeli biso to telema na bango to se en charger na bango.
tozali bongo na breaking news basango ya Congo na bamboka na bino. Alors bolimisi naza kotuse boyebi déjà lisolo wana eza malamu. Gédéon Kyungu va jouer un rôle très important dans un nouveau théâtre Tutsi au Congo de désolation. Il va jouer un rôle de désolation, de massacre et mettre le Congo en feu et en sang, mais à Kokoka Koutia Kaote. Bakangi, ba libérer Gédéon Ponanini, ba commissaire major na armée Ponanini. Bazali na liboso na bango peuple. Peuple est très puissant. Ba arme, ba char, et so koka peuple était, alors ba keko benga ba criminel. O bazana ba machette, bazana nyoso, parce que nangonga oyo révolution ko banda, ba ko larguer Gédéon a joué rôle ya ko massacrer ba to ko sala katakata, nde basala na Rwanda, nde ba basala na Congo. Or, na répété yango, makambo no soto ezo salama na Congo, ezali makambo ni Kabila, ni ba américain, ni puissance occidentaux, mais ali ngonga ya nzambe, loboko ya nzambe na mboka Congo. Donc bakokoka biso te ekozala bakozwa frappe oyo ba Syrien bazwa liboso ya Israël po ba ange nzambe bakokota terminator ya ngwanda te, mais terminator esprit oyo nzambe atindaka eboma ba oyo babundisaka bana na ye ekokota danger, c'est-à-dire nzambe akotinda Satan aboma bato ya Satan. Parce que nzambe soka linga boma, comme il y a amour, a utilisé la petite et Satan, salam salam. Alors, la richesse à Congo, ils allaient piller par les pays voisins. Nos frères et sœurs sont massacrés, nos filles violées, nos enfants mutilés ou tués. Comment donc les hommes intelligents du Congo se font passer pour les avocats de l'ennemi de leurs frères? Nazomona bato a PPRD bazo na TV. Gouverneur à Ville Kinshasa aza congolais. Premier ministre ya Congo aza congolais. Président ya Sénat azali rwandais, mais fils na ye vieux Ngambedo azali congolais. Président ya parlement Minaku Mutabandundu congolais. Comment bato oyo baza ba intellectuel, mais bakomi ba avocat pe bakoti na camp ya bato oyo bazo massacrer bandeko na bango, ya bato bazo boma bandeko na bango. Alors place wana eza envoûtement te, liboma ezalaka volonté. Ezali envoûtement te, ezali buzoba te, bazali mieux placé, bayebi nyonso koleka biso. C'est-à-dire bato oyo ba collabo, ba traître oyo bazo travailler, oyo bazo leka na ba TV ko défendre Kabila, ko défendre ba institution, balobi Tshisekedi muto a problème. Donc, Tshisekedi sera bimi libanda a déclaré qu'on respectait la constitution. Ils ont lisumu Kabila o azobo mabatu asali mabeti. Batu bazo lo bango zanani ba congolais. Ba congolais de bazo le na TV ba papim ba taba soki ta papim meme soki papim ngolo soki me ngulu azo le na TV ko défendre ba makolo ko tambola ba kolabo ko défendre ba kisa ba congolais de bazo leka ko défendre action au ba rwandais bazo sala na Congo ya ko massacrer au bon ba congolais. Donc batwana ezala aza muto tribunal azali magistrat azali avocat azali journaliste azali bongo ministre et député o azo leka pona ko défendre ba action ba criminel ba vidéo wana bozo sala ezali ba pièce à conviction oyo to condamner les bino. Bamisusu bakotumba mamoto na pongabi, bamisusu baolia pau bazotala. Opération mona mpoko kotele. Comment mutu oyo a gracié ba M23, ba assassin, ba génocidaire, mais azoko enfermé ba frère na bino. Azo sala ba scénario akoko sala makam. Mutu andengwa na yo congolais oke do supporter. Alors tolobi susu boy. Richesse ya Congo eza pillé. Biloko no surtout benemi na biso bazo sala ngo encourager na bandeko na biso. Soki ba kolabo ba alaki te occupation engenge soit forme zo soit te ba ngai ba souffrir pour ba occuper Congo. Alors, où est le sage pour éveiller ses frères à prendre la décision de chasser l'occupation?
ba Rwandais bakomi kobanga ba crime basala na Congo po balkanisation esimbi te. Siko ba Rwandais bazobanga réaction ya Congo man. Bayebi ete Mose Kabila alobaki la guerre sera longue et populaire. Bayebi réaction ya ba Congolais lokola ba récupérer mboka guerre kozonga ti na Rwanda. Eloko ba Rwandais bazolala te yango wana. Alors, po bayebi ke guerre kozonga ti na Rwanda, pe bakofuta makila ya Congolais nyonso o etangi banda mokola liboso babanda makambo ya AFDEL ti lelo. Alors, ezali mawa mingi. Na breaking news topesa pe basango ya Congo komeka ko cliquer te na video moko oyo bakomi la danse du pape. Ezali na virus ekopesa badone na yo na baini na yo pe bakosala na phone na yo to na ordinateur na nyonso balingi. Bruno Mavungu est un petit con. Bruno Mavungu aza con ya moke. Lelo akomi alobaki ke Tshisekedi muto ya kolabo. Mais yende siko akomi vrai collabo pour akomi ko soutenir glissement. Mais Tshisekedi oyo afundaki kolabo azotelemela glissement pe a risqué vie na ye muto akomi mukolo ndenge wana. D'ailleurs to bondela mingi pona ye. Nzamba soutenir ye a changer décision te. Nzamba soutenir ye accepter bambongo na bango te to ke de titre ko libérer mboka. Mututu akoyeba esika Mese Léon Kitadi azali. Léon Kitadi azali ex-agent ya DGM, c'est-à-dire agent ya immigration ya Congo na RDC. Aza mwana yolo azali na âge entre 35 à 37 ans. Léon wana azali recherché azomona na soute bandeko babengaki nga balekaki epai ya bandeko mosusu mpo bayebisa nga proverbe bato balandaka yo pesela biso sango oyo ndeko Léon mututu akomona ye. Ndeko Léon Kitadi asignale biso abenga nga numéro nanga eza na se ou bien abengi Salon Edo, meilleur salon à Manchester. Tala mutu nanga o rêvé que Salon Edo asimbaki nga to abenga maître Frank Nsimba oyo abomisaka baminda pe asalaka ba décoration ya ndako na Manchester po ba pesa sango. Alors toza susu na basango ya football. Bolasi azali bongo parmi les meilleurs africains d'Europe. Bolasi azali congolais oyo évoluaka awa na Angleterre na Everton. Sikoyo kombo na ye ezali parmi ba meilleurs joueurs africains d'Europe oyo bazobeta na championnat d'Europe. Mutu azo ko sala effort pe aza ko sepela na comportement oyo ba congolais bazo afficher ezali Samuel Eto'o. Alors Vincent Kompany na lakelaka ye mabeli coloné bongate parce que ce monsieur tango babomaki ba français alekaki na TV kolobelango mais makambo ezoleka na Congo atikala jamais kolobango soka ki Kinshasa azaka sima ba wera ba jibe na batuana. Alors namonaki lelo sitie betaki azongaki abuka na lisusu avanda na libanda te abengane bapese sous contrat te comme ça que lobi na bien parce que azali ennemi à Congo. Donc breaking news basango à Congo et alaki ete bala terre ndembo na se bala terre ndembo na se oyo bango balobi oyo bango basali ezotala biso te biso toza na kimia toza na rendez-vous kaka moko mukolo ya le 19 décembre Kabila doit dégager. Bakor o bango ba signé na Kamere etali ba mama na bango ba Rwandais, ba koko na bango ba Rwandais, basi na bango ba Rwandaise, ba noko na bango ba Rwandais etali ba Congolais te. Rwanda ezali mboka Congo te. Rwandais moko te akoki ko diriger Congo, Rwandais moko te akoki ko boma bana Congo, Rwandais moko te akoki ko sala mabe na Congo. Yaki breaking news basanga Congo na banda kuna bino. Alors breaking news